Bah détournement et bandit les moi j'ai beaucoup de preuves il y a des détournements. Frère Patrice Ngoy Mousso qui élément ya souffrance à détournement. Coquette azana ni pour tirer bloc va vivre. Et bon pour tirer bloc va vivre dans la rapport ni. Où est le problème? Ce cas détourné où est le problème? Les caméras simples. Les caméras simples. Bande on a biso poto balingaka vraiment ko yoka biso te par rapport ya makambo to linga kolobanga. Donc muta ko tango te bato théâtre botika ko lokota makambo po kokete apena binemi na ye. Même yo peso ke zali yo po linga ko dia nani ngo linga olia te. La conscience, la considération, mesdames et messieurs, c'est la seule et l'unique chose qui nous réunit. Chaque jour, merci pour votre fidélité sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision également. Dans votre émission, La Grande Causerie, je suis très content de savoir que vous êtes nombreux à travers le monde en train de suivre cette émission qui reçoit pour vous tout genre de personnes. Là, nous parlons de football, nous parlons de la culture, nous parlons de la politique, nous parlons de la vie sociale, mesdames et messieurs. Nous parlons de tout sauf rien. Et aujourd'hui, je l'aurai le plaisir encore une fois de recevoir pour vous une personne dans laquelle elle est toujours permanente à notre émission. À chaque fois que nous vous l'appelons, il est toujours présent pour répondre à toutes nos questions. Je me reviens. Dire un grand merci à toutes les personnes qui vont nous suivre du début à la fin de cette émission avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui. Si vous allez aimer cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à Couleur Bassé qui est derrière la caméra également. Merci à Jordan Panzou qui est bien sûr en train de réaliser cette émission. Merci également à Paul Ventour et Motomoko, très bien depuis Bundes. Merci également à Dada Maingidi, le véritable et l'unique Tour d'Europe. Merci à toutes ces personnes oyo batikaka biso te basoutenara toujours biso na ba émission na biso. Voilà. Et aujourd'hui nous allons parler parce que Tomoni on n'arrive toujours pas à comprendre. Biso mo ngana michedeti na communauté comédien, ngana za comédien, na za mobali na comédien. Les lolo biso qui na kufi, moi so ngana kotika la veuve. Mais est-ce que il faut ndeko na ngai comédien na comédienne il faut pas comment maltraiter moi si nanga na simaliwa nanga parce que ceux qui n'ont présent ba maltraiter bango te bana nanga na moi si nanga ba maltraiter bango te. Si je suis parti, c'est vraiment nécessaire que ba maltraiter toujours veuve. Tout le monde sur internet, comment ça se dit? Alors réellement c'est vrai ou bien c'est faux? Tout le monde comment l'artiste comédienne Coquette Azali accusé, il y a plusieurs makambu, détournement, vol, makambu belé. Est-ce que réellement c'est vrai ou bien c'est faux? Et c'est ici que nous allons comprendre et c'est ici que nous allons connaître un peu toute la vérité, bien sûr. Également, tout le monde a comme sur la vague moroboy, apparemment théâtre parce que quand on parle du théâtre, on ne voit pas seulement de la comédie. Théâtre c'est la comédie. Mais théâtre c'est la gag. Théâtre c'est la PK que nous avons en salle, nous avons spectacle du début à la fin, spectacle, si l'IP théâtre, on a pas de. Alors, lui c'est un analyste culturel, c'est un analyste, c'est aussi un artiste comédien. Lui c'est Randekita Luzolo. Souvent vous lui réclamez dans notre émission que Donafo Tikakaye Aloba, Donafo Yambakaye. Alors il est de nouveau avec nous. Nouvelle émission, nouveau numéro de cette émission. Notre invité sur Randekita Luzolo. Ndekonangai, Randekita Luzolo. Boni.
Bien, Dona. Bonne santé. Santé qui mène en Ngolo Nzambe. Après ça, mbote na bana poto bana partout balandanga balinga randekita. Vraiment Nzamba pambola bino malgré la communication ça penza mingi ndenge za raté pour la maladie à coronavirus. Voilà. Biso ko to na biso bien parce que biso wa ezate. Mais bah kango pas mal pendant que makonza mboka ba lo ba ke maladie ça ezo be ezate randekita. Ko dona ngai ne barate makamsusu bolingation na lobby yo d'abord olinga bakanga pona nini bobi ke mukiliza mukila vérité de so lobby vérité bakangi yo do boke tu na raison boloko na boloko oli ezate boloko donc so lobby bakangi ko to lo baté donc faut lo ba mais si je dis la vérité so ke na limité na est-ce que bande ko nga IDPS bazalaka chaque jour ba groupe ba personne maboke zala ko c'est bazana cash ne bazana ngote et c'est bon mon ngote ba caméra filmaka donc bazawana est-ce que ngande na lobby yo bon po yebi yango makamba matanga ndenge l'état bandela ki yango eza su bongo te congolais ye moko aluka ba problème donc na minute yo matanga comme zonga nango malembe omona ba venir so basi ba tante ba tebele ba ezongi nango kutu donc ba to komi na bango ba ye na bango belé ba fandi ndenge longi ezaki ba sali cop musu na ba cinquantenaire wana omona penza ba sali ono en fait bembe kende moi recueillement mo boye voilà ba osenga ba $1000 donc ils ont mis nango biso sepela ke ba longole ba mboko e mboka te est-ce que maman l'état est bien que l'état évité cinquantenaire ba l'état ala kunati ala l'état ala kunati ay batende toujours mboka oyo na ebisa kiyo makamabe za likolo makamabe za likolo makamalamu eza na se donc poto mona malamu passe. Voilà, Randekita, on a toujours un plaisir, il y a Batoubalan Arabiso, plaisir toujours à abonner Nabiso. Dona faut que la raïtan, dona faut yambaraye, en haut morning, la salle sous devoir, il y a mon conalelo. Randekita, souvent quand tu passes dans mon émission, on a les cannes émissions dans un plateau, après il y a la vérité, na yo, papa m'a mené l'obaka. On se sent à n'engue pétant au pesa kaba, matière mon boy, na bandeko balanda kaba émission, na yo, tant monde que nous va recevoir à yango malam. Et ça la rendez et ça a plaisir à ma case parce qu'ils avaient déjà bisakolo basi balobara déjà que tous abato mayele oyo to bouger mokili oyo rien que tous tout fait kana mboka na biso parce que yo monto bango ba kokanga yo donc mboka na biso so za na ba talent na yo za na makamno malamu bomba mana yo so ko bimisa kaka okota ba boloko parce que ba kolinga na bango te yo lo ba malamu ba kolinga te yo za la vérité zo monde donc yango ndeza passe. Donc vraiment je regrette beaucoup par rapport il y a des fois tout ça qui nous image à Wenge. Voilà. Combien de pixels ko loba vérité te ko loba vérité te. Et puis awana loba ba vérité wana omona nanya benganga omona wera benganga omona ngana benganga mais sona lekaki na finga ki na sala ba buso ba mbele ba bengi ngambele komi boye. Mais non c'est tu vois. Donc mboka na biso elinga bolamu te. Donc soko monde bato bana ba buzz bato bana nini za bato ba sala mabe. Mais ceux qui ont eu au sala malamu, aux akana mo bato malamu baza minorité. Kasi ba vérité non de mo pe les arabes tour en ba vérité non mo bo ezot tout ba bato na mitema. Ba vérité na yo na c'est ça mon problème on allait la chaque jour. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité tu bra mututé. Ba bi bokoye ba solo ko komisa bino ba libre. Muto no sala lokutaza na boloko. Papa na bino eza Monsieur Antoine Gonda, papa na bino ezali Monsieur Martin Fayoulou. Est-ce que vous êtes libre? Non. Pourquoi que pas Fayoulou d'abord au PC loco, pas à tata na oté. Mais quand tu auras la vérité, quand tu découvres la vérité, auquel n'est pas colonna à recevoir au PC, c'est ça la vérité. Mais pourquoi la vérité pique? Vérité pique à Moutumabe, mais Moutumalamu et piqué parce que c'est la vérité. Donc batu o ba comme un niveau ko ça ba makambo eza batu oyo bazalaka dans le faux nde balingaka te siko vérité et mona la mais nzamba bi vérité za kwa lumière engenga kaka ta bosali nyonso eko briller kaka voilà ata bosali eko briller kaka on quitte to ke kaka na chemin on a la vérité aujourd'hui maintenant s'il faudra parler il y a ndeko na biso théâtre to mona buzz tout monde a flowé wana tout monde a partout ma banalisme tout pour la sœur na biso coquette qui a détourné makambu ya ba détourné ba biloko ya ba veuve ya ba orphelin ba veuve ya ba comédien ya ba orphelin ya ba comédien batika ezaka ka buzz to réel mais ça mamba solo ba détournement et bandi les loté ba détournement et bandi les loté moi j'ai beaucoup de preuves ya ba détournement
nazana ba preuve ebele ba détournement frère Patrice Ngoyi Musoko azalaki élément ya souffrance à détournement soko yebité frère Patrice tanga bando ça la succès abando ke non potote voilà frère Patrice azalaki na comportement moko ya dur vers ndeko na ye wera c'est-à-dire abandé kolinga penza teke ndeko ne wera akota na makambo na ye abandé ko ba langage moko ya nzambe ya kaisala voilà donc wera azalaki lokwa kaisala ya azalaki lokwa nzambe ye azalaki nzambe parce que soki leki nazolinga ko intervenir mama nzambe aussi etika ya nzambe eza mama nzambe emonde muta ko intervenir donc so propre patiko kende poto mbele wera satinde poto bandakala pour même bato be na poto do avant même pe ya na ye mais ya na bande ko linga tano linga ka vivre miracle nzambe mais bobo sente ke ya na ya bando sambela pa ntoma libambu alors ntoma libambu za okenda za ko so ba cadeau mingi ya frère Patrice na poto na obetela bato mo lisolo o sekisa bango bato ba olanda nga sikoyo pasteur libambu so akena poto ba pesa ka ba cadeau frère Patrice memele sente memele mbongo memele loko boy parce que bato wana bazaki na facilité te au na frère Patrice pour ba question biloko ngo azwakate voilà. Alors un jour batona ba ko ya kisasa babi en tout cas photo que mon frère Patrice to que no kuta na pena eto ba soki babiloko to tindela ndinga salela kango oyebike ba l'équipe atoma libambute ba ke ko luka batu musupo ba mona frère ba kuta frère Patrice ba no tune to tindela o sente o zo ona zo te to tindela ba ko se rendre compte que biloko nyonso ba tindela ga azorate babi bon to que ne sko pas popo epé apa libampu poza mungala donc ne siko pas popo epé apotre donc ne retourner comment biloko to tindela ga e na wapi ba koma place à ça te ta ba funga rapport amoni mindela on a frère Patrice service ba bosonga ka ndebo yene wana bo baluka ka wana wako koma wa bo baluka na yeka kuna po ebida ke ba plan donc déjà va découvrir vérité ala besoin ko to yo kangote donc bo baluka kuna no makambo oyo esalama trop même na ba famille bana poto ba ebiango oza na poto otindeli ndeko na yo téléphone muto azwa na ngo changer téléphone apesi ndeko na yo téléphone ya ba touche voilà ya Android atie na poche so wana makambo so yaki mo flora obenga alors ndeni ozoki téléphone na zwa ki vérifier te misupe zo yem so za na ba carte mémoire na kati ba toko ba carte donc makambo wana esalama trop eza ngo coquette te makambo esalamaka yango mboka o na lobaki pona ko bonga eza un peu passé parce que ba réalité c'est belé mais to lobaka problème eza nini ezali l'état na biso soki to bongisi ba base makambo ni sala matin ba base ngo desko za wapi peza banani to na banini ba base ezali ba plateforme auto sala voilà coquette azana ni po batine biloko ba vivre les artistes comédiennes et bon po batine biloko ba vivre dans la rapport ni donc surtout bando kene ko jijango par là tout le monde appelle que moi ba erreur moko bo ezali et ça déjà na ndenga likolo ça ba erreur ezali donc balinga ko sali comme na bango mususu na ba connaissance na bango na makam na bango mbali mais tango comme isko ke et sali soki nini ali biso sko to komo ye bango on ko alerter tout le monde comme le ko no ba veuve baze belé veuve ça ka moi c'est sans souci te veuve ça ka ba ya théâtre bosolo be wana te parce que veuve mususu baza ba veuve non ba signifie ngo bien ba veuve ya basi ya ba comédien ba préciser ki ngo bien de kuna na ba veuve basa ba comédien pesa na problème na kati parce que na ba veuve wana basala organisation na bango oyo mama Mado azali yenda kambaka bango ipare bazana na batu belé kuna na kati oyo ba kufela mibali mais surtout ke kuna pe to kuta pe mama kampe egolela magaba ba détournement ota lelo verki sazaki na sokoda toujours kaka ba problème ba verki sa mutambo mais to kaka ba problème asaki boy nyoka longo ziongo yepa zo kaka fundo nyoka longo nenga za pe za kabino pe bulinga ki bulia par rapport ya makambo wana parce que ezalata bandeko na ye ba comédienne ezalata peut-être ba famille na ye nyonso batie na mitu ya batu na ba fanatique na ye batie na mitu ya batu ke non ye ba pese biloko ya babola ya détourner yango to linga to yeba réellement détourner yango bien raison moko mpeza wana détourner yango te yango to lo bato zaki na procès de détournement otalaki yango ti ya Vital Kamerhe détourner qui peut zaki na problème détournement awa où est le problème Soka détourner où est le problème? C'est quand même pas détourner. Où est le problème? Parce que tout le va détourner mais so to bani ko sambisa. Voilà. Musu to ka nenge coquette ça va besoin détournement te azobela soka sisi malade ya okabula bilamba mais pendant que bilamba na ba théâtre ba lobi a coquette nyoko libiso na tournage. Senti que non
Chaque tableau. Chaque tableau, coquette a changé bilamba. Tolobi yango coquette, ça sali zandu na lupango na bango to nini. Osomona. Côté on a va théâtre ba na bolingo te balinga na te ba pour occasion pe siko ya ko tirer moninga. Tirer par rapport à souffrance Antonio ko la bango. Donc ça monde mo bizarre. Yango nga na lobaka ke ba bato banio kwa maka otoko bato ba orphelin ba veuve pesa ki pe na ba orphelin pour la moni mwana ya mama soki nani soki waso soki nani ye pas aleli pe par le big non biloko na bango pesa ki na kati tout ça et comité alors likambo eza simple mama na tanga mona soka za mama soka za tata tanga mona ke coquette biloko atindaki ekomaki te fois délégué mutu moko awa atindi bakutana coquette basolo basala makamono bango moko ba régler à l'amiable bible si biso soki besoin na problème na mninga yo bokuta na bo sono à l'amiable soki boka entende bokena ba procédure musu bono benga ba mais biso makamute koma na YouTube makamute koma na WhatsApp mutu azo dinda na mai batole ba keno zoye bazo tsa ba photo bazo tsa ba vidéo bazo filmer nenga zo dinda ya zo dinda na kufi bato bazo filmer ba image lo ba publier na componente na makambo bako publier te pendant que banosa mais bazo publier yango bazo yango ndeni ba film yango ndeni bazala ka wa basoma ba drone toni na comprendre te mais on a dit il y a une chose poto longana lisola coquette on a dit le commence commence à moi un peu compliqué apparemment ba fanatique ba komi kocha ba fanatique mususu ba komi kocha ba comédien ba fanatique ba mususu na moi confusion parce que likambo lobia non soki muto atinda ki bilamba wana si réellement zaki na posa ko aider ba veuve wana nyoso elle allait au moins peut-être contacter nini ba masanga ya ba théâtre on a pourquoi continuer à pas individu moi comment que non ba fanatique ba comment on peut s'appeler moi confusion na ba fanatique mususu omoni bande ko na biso poto moi ça n'a pas par rapport ya mais ba ya bien bazali ndeti ba vieux Roger Swing moto moko bien vieux Roger Swing moto moko bien donc yé penza na ebisio donc a solo laka ya Roger Swing penza a solo laka moto na nzambe bonzambe toujours problème ezanini bande on a biso poto balingaka vraiment ko yoka biso te par rapport ya makambo to linga koloba ngana za na fondation Sylvette Mambo so boké sur YouTube obeti fondation Sylvette Mambo mona auti ko soutenir ba papa Sonzo auti ko soutenir mama Nzita tokute ko pesa epa ya moi sa papa Doudou Biloko asala kandeni abenga kandekita to sala collect to soutenir moi si ya papa Doudou voilà kende kuna zwa numéro na ye benganga to swana ye to benge to sololi to c'est bon pesa biso un mois to ko ya vers yo poto o tikolo biloko patati patata to komi kuna to filmer yango to sali remise et mon ani bango kuna na poto ba moni ba to pe ba pesa ba mbongo na bango ba to sali na liste ba ko tanga pena Samaton Diasuka apesa ki $1000 Paul Ventoure apesa ki $500 Dada Maingidi apesa ki $10 Kokodioko apesa ki Kokodioko batu musuma ka sa kufa Kokodioko azali ya Koko azali mais soko bando soaneka deuxième minute bando lela on a habité vieux wana soka lela soka dans la main miso bomba na ndoto na so donc soko bandika be vieux ndenge nini RTNC za bien babango donc batebe batulenga ba question vieux Koko azali vieux Koko azaza vivant aza très bien donc en passant na zaka parenthèse donc c'est-à-dire ceux qui bazaki na ba besoin ya ki batona ba sobilo kwana elingo leka nango très bien et ça on ba fanti ba mo ba sali ba nga ba sakana na biso kaka donc c'est tout parce que ça makambu to ko tango te donc muta ko tango te bato théâtre botika ko lokota makambu po kokete apena binemi na ye voilà ta bazuka profiter na moi faiblesse amuke pêche Rodrigo ba profiter ba ndiko loba bilobela même yo loba ngo mukuna même yo si batonga ga yo peti même yo pe so que zali yo polinga ko dia nani ngo linga olia te mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta bobokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku
Maman na ngai babi Maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo muto betela batampo. Esala keza mvete si la kate. Elonye nzuluka. Et comment le comme batume na depo makala. Yaka pote bi docteur azaka kamoko. Coach azaka kamoko. Kozoe eza nango facile. Azape na Facebook, WhatsApp, ba site nyonso internet. Ceux qui ont les produits na e, livraison nango eza partout dans le monde. Tobeta www.gisnovitz.com. Azo se la pe compte YouTube. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Bermani derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Maya Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre fête au Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Ce qui est Kesenizali ya solo, fête ya yo ko sala moko na te. Ya yo yakanangwa. Merci. Parce que na bibo ya na section na bato poto to ka lisolo no Joseph moi c'est Potiphar alingaki ye Joseph aboyaki boyna boye Joseph boyna pande konanga makamwa to beta masolo po eza masolo so ezaki biso tenga to kokelo ko anate to beta ka masolo ya bato baleka to beta net muso ba o Samson apanzaki munoko alion ngapela so la kota zanga pela ko so moni lion za loboko neza kwa nzoto na yo voilà donc on betoka trois mbataka ensemble parce que manzaka neza lokola ba crochet ba pêcher la bambisi parce que so ngo tsaka ba parole yo boyo sa mais wana ba nzamba sala makamna ye mais mona pasteur moko ndeti prophète mona bandala alors baso ndi mabiso te to sa ba sako ba ndi mabiso te non senga ka boye ba me mabiso na ba spemba kadi banane ba pasteur to o ba mukuna banane toke na stade menti ba fungola ba lion to kala nani lion olia été papa wana ko défier nzambe te pe na mama solo mana loba soki basali acte ningo na pasteur monta obima te ba olia ba toko ba fi ba makina bo place bango Daniel azate papa nzamba na makamna sara na tana ena ndenge na ye voilà ko sara na nzambe te bande ko na ngai tu vois donc au moni Congo oyo il y a beaucoup de choses mon frère tozolinga Congo bonga mais tolinga ba vérité te tolinga ba makambo to sango te mais tolinga e bonga e bonga na miracle te ne bando ba ka biso tak faga beti bâton eza bâton te bâton magique eza te fatia na bâton magique te il faut to réunir ba fort na biso biso to poto sala makambo pour que Congo bonga chacun de nous a la responsabilité ya ko sala quelque chose pour que mboka o bonga mais ce kana ba comportement auto kene biso pas monter to que pas monter. Voilà, merci beaucoup l'entraînement sur mesdames et messieurs, nous évoluons avec notre frère Rondekita
notre invité d'aujourd'hui, Randekita, il y a un problème, franchement. Naminito, pourquoi bandeko na biso ebele ya ba jeune oyo ba bimisika ba mi pesi trop que na ba gag au lieu peut-être ya ko sala ba groupe au lieu peut-être ya ko zana ba pièce théâtre to yebi que non premier épisode deuxième épisode troisième cinquième ti et que ne to yeba ka ba te bele mais maintenant il commence ba gag et comme ka ba gag c'est ça ba gag dem te komi ko futa et ça ba gag nem te komi na masolo to mais quand peut ko peut ça fait éclaircissement sur ça ndeko na ngai culture na biso eza bafoué eza abandonné. OK. Ouais. Même musique na biso pesa eza abandonné. Omoni na ebisa bino ba fali bozo kumisala ba faire bozo kumisala manio so bolo ba awa nde bo kumisawa. Baza rien na bato bali banda. Ole bolo ba komo ba fali na ba faire bolo bande maître Gims. Parce que yene mutata bena fierté na biso sur le plan ya international. Voilà. Mais au monde a faire ça tala ba niveau polémique biso combat na biso wa combat ba Congo ba bunda bango na bango. Ok, photo bundisa bato libanda to bundisa Congo Brazzaville to bundisa so combat na biso aussi on to bunda biso na biso. Quand est-ce que tu bundisa monguna na biso? N'importe so to se comprendre. Donc notre combat est lié na biso te combat na biso est lié na libanda na extérieur. Oui. Mais ba combattant ba kanga poto ba ke concert au beta susté et renda biso faible. Voilà. Culturellement. Culturellement même sur le plan ya tokolo banini ya ba recette mboka parce que ba misata bazako kende bazay pe ko kota mbongo na l'état ba ba passeport awa makambe belé ba ke ba zongi donc tout ça pe na ba perte moko sur ce plan maintenant ce que pendant que temps on so batiki ba na ba retard yango moni ba ko ka su musique te rumbe kufi et on ga tuku donc musique et baby musique ça sur na sens te musique beno to banako mokumbi umanga malemeli la musique soka beta onani ya kotala onani ya koyokango kara et comme ka lukaka ikota kuna zokota tuku donc yango ne mute comprendre nini eza biloko bazu na ba Côte d'Ivoire bazu na ba mboka mususu maintenant yango zo mona ce qu'on a théâtre ça qui ko conscientiser ba tout théâtre bane ko zongisa ba théâtre ça qui lié na musique yango mona ba toko ba pepe kali ampania ta bazo sa ba album au mona bazo collaborer na ba comédien voilà les ça soutien ba opesa nini les lois sont soustés. Les lois sont soustés parce que théâtre est baby. Et baby pour nani. Batu o bazaki na likabo théâtre. Batu o bazaki na vision sur le théâtre. Bazu chance te akoyebana, bazu chance te akomata. Ba pesi biso chance te. Ba pesi chance na bato bazaki na vision te. Donc net total ka azaki toko bato tsaya ka baté. Azamo ba paquet azamo master tsaya baté. Tanga komi na succès azo ba eloko ko sala te. Ya komi na suka. Ba kei ba comédie ba kepoto ba yeba ili bisoni. Et l'autre, bah tourner la caméra DSLR. Bah ça nini. Nous sous on a commencé à ne ba publicité. Or que ba matériel là sur ba on a cinéma. Ne ba ma famille ba salaka, ça va nous donner des résultats. Voilà. Alors si on continue dans monde ya nzonzing, monde ya ndenge nini qui se belé ba les mouké. Hein, ndenge Yemo Ningidi Azalaki. Ye arobeta na ete. Ye ka centre kaka bosala ka centre kaka. Balebe sopano yete ba chobo. Ye ka soka corner. Bobongama bosoka ka matini koloka ka ngidi ezui. E koti boleli. Donc et comme système ya kisi mingi musala muke yango moni ba résultat wana. Alors gag eza musala mo ya pete musala ezanga sens eza musala mo muke voilà pièce ya musala mo ya ba raisonner eza musala mo mulai faut mukomola ko lata ba tenir bele ko zonsa parce que muta comme préférer aya saline 5 gag ba futi mbongo na ye akena ye pour gag ou mais la te gag YouTube on a partir à 10 minutes avant de monétiser alors si ko ya mona que non c'est mieux na sala ngelo ka 10 minutes na bendi la na ngai qui a bandi premier épisode et ça quoi ils arrivent au 8 épisodes à théâtre mais 1 heure du temps donc faut pas soit combien 8 heures du temps on a bagaga reçoit combien et ça ce qu'on calcule à ba commerçant n'est pas musique et baby musique comme commerce ça veut dire 400 à quitter na style là pas à bête na ça quitter na ceci mais musique à calisa qu'il faut banda pena na thématique ba la coste na ba moni passe ba répéter na ba terrain les loyaux qui sont na école bazo répéter ba kikoso bazo ganga woka bango susu kanga ka suki tsa choko kaka simba kisi kende ka pa weka kaka tsaka ayangama esili mais bondo allez sili OK esili mais ndeti na ba théâtre na ezape na bato tile pe bazo tika ka neloko wana so sindeti esobe asaka na pop na ye
ba fait na biso ba nani ba elombe bazaka na ba groupe na non bango baza ba yuma ba gang na pesi bino devoir bota la film ya Jack Bauer. Jack Bauer ake akangi ba terroriste balinga ba frapper États-Unis. Voilà. Ya ka bloquer bango. Après loi moko ko bimake non tout bato FBI yo baneko ya ba cellule antiterroriste baneko ko torturer na ba prisonnier na bango pendant ba nini ba exercice na bango il faut ba samba pourquoi ba so torturer ba jusqu'au Jack Bauer ba nzo sambisa yo au torturer Ibrahim Haddad azanane ebisi bango comme eza confidentiel mais on attend ngo ezate maintenant parce que babi tolongoli yango expliquer biso Ibrahim Haddad azanane expliquer Ibrahim Haddad aza mutu boye zaki mamba cellule antiterroriste a coopérer na bana tout ça babisi bon en tout cas pour peuple oyo babengi biso to kanga yo to tuna yo pona nini yo za ko torturer batu pendant que osala musala na yo abandi ko expliquer bango abi omoni musala to sala e comme des monde moko ezali to protéger batu ngo deuxième monde suka bato to protéger batindi yo susu o sambisanga siko to ça ce ko wapi parce que ngai na utiliser ki ba méthode o bato na basailaka bato baza sans pitié batalaka ba résultat voilà yeso akende kaka afungola bombe ne betaka so aganya kaka halala kubai bombe beti ye kitoko ngape atana kokata mutu musapi so eza po bombe beta te na kokata po bombe beta te parce bino bwana besoin résultat to bwana besoin ya kutuna ngona chuka ki mutu to na kata ki mutu loko boy soki na kata ki mutu loko na kata ki pona likambwana ya lingasala esala mate po bango batu na bango bato ba résultat ndozo compter ngape sko po ngape résultat compter ngape bombe ko beta na États-Unis te oyebi ke eyindaki na Sénat kuna na Sénat États-Unis basambisaka Sénat babengi me Sénat na biso bakobenga motu basambisa motu banotune makambo ekomaka so motu anga oya mbongo deja banotambola deja ekomisa corruption deja bandi deja mbongo ale tozozela tobonga bandeko na ngai tokomi na des mondes bango basalaka théâtre ya télévision baza na bavantage ya TV parce que bachaîne ya télévision mosusu oyo respectaka mwa banorme lokola baantenne a otangi wana ezali baza na mwa basponsoring nango mwa bakamano yango bazoko mais longwaka na antenne kende na PS TV kende na biso TV kuna eza moto osomba espace est-ce que un artiste peut acheter un espace yo osali filme na yo na bapasi ofuti bato mbongo alozwi su filme yango kende yango na TV opesi nango mbongo koleka seke motunu ça bien sans producteur sans annonceur et le côté. Or chaîne mutapé sa production et élément bi bon chaîne nga na lingi ba série le ka ba bengi a masumu ya kawa na lingi o sala nga ba série bo combien $1000 a pesi masumu bon masumu asali film allez et ça va ba jouer ba pesi bon match le ka na TV et c'est au salama jamais biso ce qu'on dit ça ma bongo au monde ce qu'on dit mboka ngo ezali le monde à l'envers donc c'est mieux que tout bango nde ba kena bango na ba gag bongo c'est mieux to tika biso bango ba data mona ba gag. Baza na choix te, c'est par là la solution. A que nous sommes dans la TV, a foutre espace. Pour bateau baza déjà qu'on a bakanga dans ma solo, yo mon côté ça te. Au côté te, on va ça déjà wana. Ba si ba vendre ça misi, c'est mon lobby ba umeli baza donc wana eza cop na bango. Parce que yo sko yi au côté kuna kuno yesimba te, ba kozope na valeur wana te ko simba te. Alors comme parce qu'on a niveau au sombe espace. Parce que tant que ko sombe espace, yo moko ole sabatu, yo mo foutre ba transport. Bamusupe bazaka so pe ba meli masanga bango comme pese mbongo na ye o boyokanaki atombokeli ali suko so ngo te comme bobunda. Mais Randekita tout le monde a pu bagag c'est tout le monde a comme un comédien, c'est tout le monde a comme un sala bagag, c'est tout le monde a comme un non tu comprends pas qui est comédien. Ezali monde ya bazotopia. Eza monde moko monde à part, monde moko imaginaire. C'est-à-dire biso tanto bande ko tourner théâtre na groupe ya Papa Lobé René Molinga Kimbantseke. Ezalaki na TKM. Donc caméraman akoya, réalisateur pa Papa Dan aye. Donc réalisateur ndazo sa caméraman zo eloko. Sala bozong sa bolelo bata théâtre, baling ko corriger bangote. Soko biseke place au sala bolo oh yo yebisanga. Wa mutu ala bana réalisateur. Mais je te dis, alors bana réalisateur et puis son yo yebisanga te. Ce pour ça pas fâché, ta barande o. Ta barande. Yo mimbula nga bani théâtre mona ba liko bi commissaire na bana nzonzi na 1900 boy na boya sel. Mukola ko kufa. CV maman ye wana. CV wana ya pamba mukola ko kufa ba komo sauter tombo na ye e bukani valeur na bango ezala na munoko mena ba papa.
batampe bape na ba succès ba l'équipe ka bino na ba succès hein. Succès en pamba, succès le côté succès za la kana résultat ba vomé la fin d'une chose que son commencement. Batala ka suka elikambo. Yesu na biso to lingake pona nini? Abanda na lupemba, asuka na lupemba. Voilà. Vous comprenez? Mbota manae bikamwa. Même te soso comprendre. Jésus-Christ de Nazareth, grand prêtre des prêtres, des prêtres, de tous les prêtres. Voilà. Abanda na bikamwa, asuka na bikamwa. Kobota manae miracle ko sakanate. Mukolo pa kufaka miracle. Mukola mata likolo miracle. Donc yenyo ça bikamwa. Mais yo obandi bien awa combien to koma olela mona TV o nombo sunganga boyebi be na ndo sexabino siko na nazana eloko boyete nazana eloko boyete nazobela combien oyo ebi ba na succès ko leka ngai koyeba neza problème te eza nini oyebani mesuka na yo osuka wapi voilà suka mama olive tala biso likambo yo te to koma omoni bon mama Denis tala omoni luambo soka ezaki nzema ya tabulei nzembo nzambe talelanga likambo nzema ekimi mama olive talelanga likambo yo Maman Denise, le photo changer nzema ba la remix nango. Voilà, Radekita, merci beaucoup pour la disponibilité. Ma si j'ai autres traité en côté. Là si j'ai mon annoncé les na ba téléspectateurs na biso na ba abonnés na biso na ba internautes na biso que rendez-vous mususu auto ko yamba Radekita to ko beta moi lisolo ya ba comédien o ba kenda poto. Bande ko na biso ba comédien ya ba jeune ya mikolo ya basi na mibali oyo ba kenda poto. Apparemment comédien soit kepoto ya kenema nem soit bosani na yeke nonza macha arkati na ye donc ya ken na ye ko la beauté ko la mamne mususu basi mibali ba bosa na bango musala onza macha kati na bango eza sujet auto annoncer les bidon do numéro mususu ko ya maronde kita to ko sa l'effort ya ko make up ko développer yango pe to ko pesa ba exemple ya batu bakenda pe ba sala quelque chose pe na batu bakenda bango ko lia ko mela ko luka mkanda et tout esseli. On est quitte, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors Lélo, tu vois qui juste quand copier sa moi précision concernant les conabis coquettes et puis concernant copier sa moi éclaircissement par rapport à ma to comme mona ya ba gag komika kamutunyo soka gag o nganani o ngai nani nazali boy mutola la musaka o ngai nde yesu o ngana donc et comme un peu compliqué. Si vous avez un dernier mot à s'adresser à Badunyo Sobalanda Kibiso et qu'on a l'ikamunini. Dernier mot à l'union sacrée, donc l'union sacrée, nous là ça change. On est à Mamba Tshisekedi. Tes alliés idéologie, ça Mamba Tshisekedi dit. Et ça comment ils ont la union sacrée. Ils sont là, il y a bateau bazar boule, ça sacré au sacré pas si na lingala. Sacré bon lingala, tout ça pas malingala. Sacré oyo. Sacré c'est logo bazo memiango. Ça sacré. Voilà. C'est le mot à respect. Union sacrée. Ouais. Donc si quoi linga les en a pas problème. Faut tout la musa bakanja. Parce que bakanja kena lingala. Bakanja. Ba yebisi ya bakanja zo mo mbelio bima. Na boy na ko so te. Ba bakanja zo bakanja. Do bakanja kena lingala. Faut oya po ba tout linga les a pauvres. Linga les bano vanda wapi po za la pauvre. Azaki mwana Kimbanteke, mwana ya Njili, mwana ya Selimbao, mwana banal pote ba pauvreté ya lingala. Po français na ba erreur belé. Français to loba oyo. Ezana ba erreur belé français mais. Français en tout cas ninga ba côté la rango. Mutu sous la tika veste la tika cravate ba niko baka tu connais monsieur qui bombe chin toi. Ozo moni na valeur mais ce mutu no ba lingala na valeur mais qu'en États-Unis. Fais la biso qui va passer ali na mamoyo. Donc yem to loba l'accent français na TV na yo ebité. Balobaka boyete balobaka licarne balobaka je me dis bango des pango yem ta l'accent français wana donc français comme même pas na biso poto ba comme na risque parce que maman zo linga te mwana lo balingala alobaka français oui siko lingala eza langue na biso oyo to botami na ngo eza ntengo oyo ka loziko eza ntengo na biso mais to komi ko perdre pour nini français yango monde la plupart ya bato bazaka bazoba ka bato so monde muta yi français ma kasi yebaka paza zoba makasi po okuta bango ba kolane na ba veste ko demande lui pardon retirer bablon ba lo ba ngako ba master ça va air moko mais bon va retirer sera retirer te na biso ma ko beta na parlement ma trop français donc
on a encore le bas Yangwana voilà les lots donc ma maison belé dans la site merci j'ai toujours un problème par rapport à mon numéro nayo et ça numéro na téléphone numéro na contacter yé mo yé azali na zo baté bazolinga kokoma ngote na se ba monter na éviter na sali bino nini numéro na 089 donc plus 243 89 69 80 766 voilà 089 69 80 766 766 donc pour Souka 089 69 80 766 bengangai ozana makambo tu na ba question makambo belé bengangai okomona so eba finga yo en tout cas ko finga e komi longo lokola bonjour hein en tout cas ko finga na internet oh nani ba finga ete ato bando lamba fumbo otie soso te bando lia ora olaksani fumbo ngoya. Ils appellent goûter. Donc, voilà, Rente Kita, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis partout à travers le monde. Merci à nos partenaires. Merci à Paul Ventouré. Merci à Dada Maingidi, le véritable tour d'Europe. Merci à Dani Makondolo de Bundes également. Merci à Koula Bassile qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis, continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir. Bye. À la prochaine. Qui te fera oublier toutes les années que la sauterelle a dévorées. Alléluia.